Ce journal vous est offert par ONG, Service Réussite Internationale. Merci la confiance et fidélité au Bozali Kopesa King Mag pour nous informer bino Congo Kinshasa pe kuna na Brazzaville totombe bino bongo bolandi malamu tika to fongola basango na biso pour nous bino ke Général Silvano Kasongo a organisé une réunion moko stratégique pour nous renforcer sécurité na période ya ba festivité oyo et de kanaki ndenge ni Roublin Bamba azalaki kuna. Na cadre ya koluka ke population kinoise ba fêter Noël pe fête ya bona na kimia yango nde ezalaki bongo motif ya réunion oyo le général Silvano Kasongo a organisaki mokolo ya lobi jeudi 21 décembre na Kinshasa entre les commissaires provinciaux ya la police na ba au cadre ya structure ya la police. Nde na premier point na bango le général Silvano Kasongo a instruit la police ya ko renforcer sécurité particulièrement na ba point chaud nyonso ya capitale afin que population ba fêter malamu ba la déranger te na ben civique. Na deuxième point bayaki bongo ko tirer au clair conflit oyo elekanaki semaine passée entre chinois et congolais na grand marché. Malgré ba coups et blessures affaire yango et trouvaki bongo ici moko ya esengo entre les deux camps ba trouvaki bongo arrangement à l'amiable devant la police. Pe na ngamu na bango la police balobaki ke na ba prochain jour bako fongola bongo magasin chinois oyo ezalaki bongo scellé pour activité ezonga. Boyende ezalaka. Longonia na général Silvano Kasongo na befort nyonso zali kosala kopesaka bongo instruction na la police pour na veiller à ce que population bazala bongo na kimia. Ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, la mère Mende asalaki bongo point de presse moko mokolo ya lobi et le kanaki ndenge nini Karmita Fatsuma azalaki kuna. Lobby jeudi 21 décembre, na cabinet na Moussala, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a salaki point de presse ya souka pour l'année 2017 oyo. Et pas wapi alobela ki ba point belé actualité, na kati, campagne médiatique oyo ezali kosalemana oyo etali enquête ya ba journaliste mibale oyo bakufaki kuna na Kasai Central. Oyo lelo ezali kobima que gouvernement congolais azali lokola responsable pe complice na assassinat ya ba désespoir ya ONI. Porte-parole ya gouvernement Lambert Mende alobaki pe que ba manœuvre nyonso justice internationale bazali ko créer ezali na tendance ya koluka ko remettre en cause version ya parquet militaire congolaise pe lisusu amartelaki pona kolakisa na opinion internationale ke ba manœuvre nyonso ezali moyen ya koluka ko sanctionner ba autorité congolais pona ko rendre bango complice na assassinat. Alobaki lisusu ezali ni na presse ni na justice internationale oyo bazali na compétence ya kopesa opinion ya vraie version pona etali assassinat ya des journalistes oyo ezali plutôt na parquet militaire congolais oyo basalaki enquête oyo elongo na ba expert ya Nations Unies. Pona kosukisa, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Lambert Mende, alobi que azali déterminé à défendre pe ko sauvegarder intérêts nationaux. Asengi na ba congolais nyoso tozala vigilant po mabe komate. Pesa passage. Élection ya ba gouverneur na Kasai Central pe na Mongala et salemaki lobby et le kanaki ndenge nini bona na reportage ya King Mag. Désormais, ba gouverneur ya Kasai Central, Équateur pe Mongala bayebani. Nyonso esalamaki suite ya ba élection ya ba gouverneur oyo seni asalaki mokolo jeudi 21 décembre
2017 na ba province oyo. Na Kasai Central, candidat à majorité présidentielle, Denis Kambainde azali voté comme nouveau gouverneur avec 12 voix contre 10 adversaires naïe. Sur 22 votants, y adversaire naïe sur 22 votants. Na Équateur, Bobo Boleko, candidat à majorité nde azali élu gouverneur. Pekuna na province ya Mongala, Monsieur Jean-Louis Mbonga, yepe azali candidat à majorité présidentielle nde azali élu lokola gouverneur. Pona sikoyo, etikali kaka le 6 janvier pona confirmation ya ba résultat oyo. Biso, topesi kaka ba bonne chance. Peut-être que gouverneur de tout le monde. Parti politique CDTI organisaki matinée politique moko ya lobby kuna na commune ya Bandalungwa. Elekana ndenge nini Michel Osomba pe Medare Longe pour un commentaire. Après avoir sensibilisé les jeunes, peut installer parti politique CDTI, Convention des démocrates travaillistes unifiés dans la province Belé et République démocratique du Congo. De retour na Kinshasa, la capitale, Maman Gisèle Ndaye Luseba, présidente ya CDTI. Ape magi na yete. Boyeba ke asalisaki mobange na matinée politique mokolo ya jeudi 21 décembre 2017 na hôtel Finesse na commune ya Bandalungwa. Epai ba cadre ya parti politique bayaki ebele, ba jeune pe bazalaki ebele ya kosakana te. Matinée politique oyo présidente ya parti ya kumbelaki boyeba ke a rappelaki attachement ya CDTI parti na ye na majorité présidentielle. Peine vision ya chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Maman Gisèle Ndaye, la femme compétente, alobaki que parti politique CDTI elobi oui na calendrier électoral. Yango bazali ko sensibiliser ba jeune balala te, banimba te, babongama pona ba élection. Bomoni, parti politique ya solo ezali na projet de société moko ya bien pour la population. Yango yo, yango pe na occasion na ba jeune belé basalaki adhésion na bango na CDTI ezalaki kitoko. Pona loi électorale, Maman Gisèle na CDTI mobimba basepel na yango makasi. Kasi basenge na Joseph Kabila Kabange, chef de l'État o asengeli ko promulguer loi yango atala likambo ya caution popo na bango. Caution ya $1000 par candidat eleki cher ya kosakana te. Ba parti nyonso ezali capable te ya kofuta $1000 na candidat moko. Lelo calendrier pimi. Mais biso se photo se préparer pour na tozala na kati ya programme ya calendrier wa. Yangwana lelo na profitaki na sangisa plus ba jeune parce que bangonde bazo sala kilo ya CDT. Bangonde bazo yoka koleka batu nyonso. Na sima na profiter occasion oyo pour na mona ndenge ya kopesa bango mbote ya esengo mbula esili. Toza biso nyonso na makasi nzamba batela biso po to continuer kobunda la biso tozobunda po tozwa quand même pouvoir. Ngai personnellement naza sima ya vision na ye ata bato bakoki koloba keto ndenga akomi koloba boye donc akomi na porte ya kobima te nga naza na ye. Bomoni parti ya malonga ya kokota yango yo Démocratie. Habitant ya quartier d'Ipi ya Pemfimi bazaki bongo inonde na mbula oyo ebetaki bongo lobby Fabrice Mawete pe Raïs Moussa basini reportage oyo. Baloba na Lopoto, après la pluie c'est les beaux temps. Kasi awa na Kinshasa, après la pluie ezalaka nde désolation makasi. Botala bino moko ndenge nini population ya Bumbu quartier d'Ipi ya avenue Mabeka ezalaki inonde na ndenge moko ya kosakana te. Cause na yango ezalaka bongo manque ya kirage ya rivière Kalamu oyo. Rivière ekoma moke mai nyonso yango oyo na bandako ya bato. Côté oyo population ezwaki difficulté makasi pona ko traverser. Botala bino moko siko ndenge nini bazali kolongola sapatu kotombola bilamba pona ko katisa na ngambo mosusu. Pe lokola kinoa buka na rate kopi yango ebotamaki bakomaki komema bato na mokongo moyena quelque chose pona ko katisa na ngambo mosusu. Ba reporter na biso basukaki kaka na quartier d'Ipi ya te bakitaki bongo ti na quartier Fimi epai wapi tozalaki kaka na même drame ba inondation ba érosion ebotamaki donc Bumbu ezalaki na situation moko ya malamu te
na micro ya King Mag toyoka ndenge balobaki. Donc comme une inondation bino bakonzi botalela biso ndenge babala bunsana ebebi batu nyonso tu pembeni bakimi likolo ani likolo mai vraiment bino bakonzi botalela biso nano yango toza ko voter bino pour que bobongisa biso pe tobongisa bino biso soki mbule beti dans désastre ya osaranate biso a fleuve pour de kosa au moins place on a telemi mai comme atina luketu ande eza boso mbule beti terrasse o matara dans le roi fleuve donc so yebite a orochola donc tozo déplorer bana moye ba sakaniza te bino mo bomona ka ba mai meneza. Papa Ali Dombombo, autorité municipale ya commune ya Bumbu. Situation ya quartier d'Ipi ya pe fimi yango oyo. Descente na yo pona kosala constant. Pe ko trouver ba solution. Et ko sala ba habitant quartier oyo bien makasi. Pour mona bandeko ko dinda na veille ya ba festivité à fin de l'année boye. Kitoko tin pesa passage. Naza ko pepa yango me naza ko wakutute. Kaka na mbula oyo ebetaki lobi kuna na mbinza pigeon balobi libulu oyo esungaka bango pona kozwa bongo mai ekundamaki Jires Lutau azalaki kuna. Na quartier mbinza pigeon na commune ya Ngaliema déjà population ba vivaka na pasi ya mai neti kaka na désert. Pona kozwa mai ya komela to ya kosalela bakitaka na base ya bangomba pona kozwa mai ya nkelo mais ezalaka na difficulté makasi. Mais ndenge kaka balobaka le malheur ne vient jamais seul. Mvula oyo ebetaki mokolo ya lobi jeudi ekundeli bango mai ya nkelo na bango sikoyo pasi ebagisami lisusu na ndenge ya mukie te etokeli mai échange botala ndenge bakomi kotokela pasi ezali ke mai ya nkelo wana ezalaka na eta ya mabe makasi salite mais yango nde esungaka population mobimba ya mbinza pigeon po bazwaka mai ate ya komela poko toyo mai ya régie des eaux zimwaka salite do to ko ku mai te mai to pesa bana ba bebe mai ba mele yango donc to zangi mai ba te ba pompier ki tala la loi mai ezate mai pasi pe na to nyoko mamakasi mabosunga bisana mai pamba biso mo ko ki to bongisi to to ganga muta bongisa biso mai ezate mai bosala biso to melaka to lambelaka donc to sokola ka munyo so sala na mayo awa na quartier Binza Pigeon na commune ya Ngaliema na cadre ya révolution de la modernité o ezali vision chère ya chef de l'État bakonza régie des eaux soki bokotiseli population ya awa mai ekozala eloko ya malamu makasi pe ekolakisa ke bozali ko soutenir vision chère ya chef de l'État mais soki kaka boy kitoko te ONG SRI ya président Nayi Kamba Simo batie ba bourse ebele pona ko voyager bongo na Tunisie pe n'espace Schengen mobimba boya mbangu po awa eza place ya sûr. Simon Kamba le tout puissant SRI le Pink King SRI papa maman déjà boyeba que meilleur héritage bokoki kotikela bana na bino ezali ba étude ya qualité oyo ekosunga bango lobi na vie bakoma bato ya malonga pona yango ONG service réussite international ya président Ikamba Simon ekitiseli bino ba prix pona kotanga na étranger na ba fin de l'année oyo avec $500 ya pamba bakosalela yo ba démarche nyonso pona kotanga na Tunisie esili te pona yo mutolingi kokende Canada États-Unis d'Amérique État Schengen mobimba komitungisa na yo lisusu te po grâce ya le président des présidents mosungi ba congolais monsieur Simon Ikamba na $1000 ya pamba ba démarche na yo nyonso ezali kosalema pe au voyager na facilité bana ya Congo ONG service réussite international ezali nango ambassade te kasi ezali mosungi mpona ba voyage na bino po makambo konyokwama na se ya bamoi kokotaka ba jeune prière mpona koluka voyage ezala lisusu te yoka awa na ONG service réussite international
atolingi okende Chine, Dubaï, Chypre, Russie, Brésil, Inde, Cuba, Maroc, Tunisie et l'Afrique du Sud to bamboka misusu ata voyage touristique, voyage ya études, voyage ya soins médicaux, aux conférences to commerce, ba démarche ezali kosalema na facilité kobeta madata na mikolo muke ozwi visa na yo o voyage kitoko nyonso grâce ya crédibilité pe sérieux na confiance ya ONG service réussite international ezali na yango. Bino moko botala bandeko yo ndenge bazwa ba visa na bango awa na ONG service réussite international ndenge ye moko le président international Simon Ikamba accompagné ki bango na aéroport ya Njili soki pe bakomi na ba destination na bango bayamba makakitoko pe orienté grâce ya ONG service réussite international. Votala na mesa le président Ikamba mikoloyo ba visa plein na craqué kala mingi te azotendika ba congolais misusu na étranger bana ya Congo bokeba en tout cas bokeba na ba chance ya mike oyo bazali ko escroquer bino bambongo ebele po bango moko na ONG service réussite international babimaka nde bakomissionnaire. ONG service réussite international lelo ezali na 4 adresse mokoka bisika ya kobunga te ya liboso pona bana changu nyonso boya kokutana na numéro 25 ya boulevard Lumumba quartier sans fil na commune ya Masina référence immeuble Tyrannus na arrêt Apocalypse ya mibale na numéro 24 ya avenue Colonel Epeya na commune ya Gombe référence quartier général ya armée d'Isali ya misatu bokokuta yango na numéro 83 avenue Pascal Taboulay ex Tombalbay na quartier Golf na commune ya Gombe référence na studio Ndiaye na kati ya RTNC2 en face ya Inerbe na Wileri pe ya suka bokozwa yango na avenue Mpozo référence imprimerie de la cité bana ya Congo Bomiko Sate, meilleure adresse pour la facilitation ya ba voyage na bino. Ezali ONG service réussite international. Pour la SRI, nyonso na facilité. Église ministère de la seconde gloire. Bazali ko organiser 10 journées de prière pour na suka ya mvula oyo. Medare longue commentaire. Église ministère de la seconde gloire. Bazali na 10 journées de prière kobanda du 7 til le 27 décembre 2017. Chaque jour mobimba de 17h30 à 19h30 pour clôturer année 2017 kitoko. Pe kokumisa kolonzambe pona une année ya solil na bango oyo kokoka le 25 décembre 2017 oyo. Yango wana na 10 journées oyo. Basali na nzambe bazali koliesa bana na nzambe mate ya kitoko na thème oyo Dieu va faire encore. Yango wana babengisi bana nzambe boya ebele bozanga te na milulu oyo. Toza na milulu na église na biso ministère de seconde gloire au dozo kokisa une année le 25 décembre. Nde yango na lisumi na nzambe toza na basise o tobane ko parler ngo depuis le dimanche le 17 tokosukisa ngo kino le 27. Ouais, toza na ba orateur ba kozala le 24 et puis le 25 parce que le 24 les a consécration à ma serviteur pour va célébrer pour kota na bango na kati ya sacerdoce pour na servir nzambe. Toza na ba grand au bakoya toza le big prophète Emmanuel Lumbu. Toza pe na papa oyaza pona na papa spirituel c'est l'apôtre Serge Kipula Nemi azana lemba. Toza na l'homme de Boaz azana cité Bethel Matadi na Kinkanda. Toza la pe na maman Georgette Kaninda. Toza na évangéliste Angelo Francasso arozala pe epinga moko pe tant que l'orateur tozala mwana nzambe nyonso ya kisasa. Tala occasion ya malonga pona ko clôturer 2017 oyo kitoko na nguya ya nkolo nzambe. Ata ofandi wapi soki olandi message oyo isifika ka okoma na aéroport ya Njili
na ngambu ya quartier Badara na commune ya Ntsele otuni kaka avenue Lubumbashi numéro 8 solution ya vie na yo emonani. Procès ya ba policier o babomaki mwana moko kuna na commune ya Ntsele katamaki bon mokolo ya lobi. Fabrice Mawete pe Carmita Fatouma pour un reportage. Lilobana ya suko lobi boni au tribunal et kokanisa. Lilobana ya suka nazo senga na tribunal etikanga naza innocent. Population bozali komona awa na commune ya Nsele précisément na Kabadara baye kotala ba criminel oyo bazali kosambise na justice militaire pona nini bafundi bango ke babomaki garçon moko na kombo Isaac Chanin âgé de 22 ans kaka na même terrain. Mais batemo balobi ke Isaac bande kotambola na terrain le 19 décembre akutanaki na oyo elati teni ya la police nda menasaki eti abomi Isaac. Tango la Costa ye ekokuta événement nde akangaki muninga na policier inde tina susiat balukaki kolandela dossier nde na kosambisa bango baye ko comprendre ke mobomi ya Isaac ezali policier oyo po alukaki abotola Isaac biloko nyonso esalaki pasi makasi. Mais la justice ezali wana pona ko découvrir vérité wa sali mabe sengeli bakatela embano na ye boyeba ke wa lati tenir la police azwaki 20 ans mobimba ya emprisonnement pende kwa lataki la coste rouge azalaki na innocent ye azalaki akite na problème oyo donc akoka kozonga ndako na ye na kimia. Musala o justice militaire esali ezali penza ya kopesela longonia po soki bakangi ba criminel boye vérité yebani wasalaki mbeba sor na ye eyebani pe famille Isaac bakoki sikoyo ko vivre na kimia pona koyeba ke mutu asalaki mwana bango mabe ayebani oyo esali bien. Na actualité culturelle boyeba ke ebo alote o tobengaka bongo ya ebo abandi déjà ko répéter pour na concert wa ko beta mokolo le 1er janvier Michel Osomba pe Medar Elonge bazalaki kuna. Kaka boyeba ke akokokisa yango. Le procureur de la musique congolaise, l'artiste Ebolote na groupe na ye, boyeba ke bazali ko continuer toujours na ba répétition na bango chaque mercredi na jeudi. Nyonso kaka pona ko préparer album na bango dépannage. Yango na bato nyonso balingaka koyoka miziki ya kitoko ya elengi. Oyo matoye sepela nzoto ningana bayaki ebele na répétition ya mercredi pona kotala ndenge nini le Pavarotti azali koniata lisangu surtout ke na bama ya sika boyoka eloko oyo. Bandeko ya Congo pona kofete nouvelle langue kitoko na miziki ya elengi boyeba ke le professeur Tournesol azako benga bino le premier oyo boya koyoka miziki elengi oyo kosala ke ti ozokota na sika makambo na yo ekende bien. Soki po lingi koya ko assister na répétition awa kaka na commune Kinshasa na Kin Malebo oza na yo mobimba. Hey, pesa passage. Mutu, rubrique Nabino bokomi déjà kosepela na yango. Medar Elonge, les professeurs des élèves, toujours imités mais jamais égalés. Otunaki mutunani. Mutu lelo, toki mbangu, toki na commune oyo. Ok, sabiso ruminant. Ezali rum ya kati, to rum oebimara netimai. Rumina eza banyama oyo baliaka misuni lokola ntaba lokola bangombe eza barimina. Ruminant eza rum ya kati to rum oyo ebimaka lokola mai ebimaka wana ya mai ya mai ya mai. Ruminant ezali rum ya kati to rum oyo ebimaka neti mai. Eza rum ya kati. Eza rum ya kati. Rum ya kati.
ruminant ezali rhume ya kati to rhume ebimaka neti mai. Ah, ruminant to rhume ya kati to rhume ebimaka na mai neti mai. Miza rhume ya kati ya rhume. Ndeko Zadio motuna ezali oyebisa biso ruminant ezali rhume ya kati to rhume oyo ebimaka lokola mai. ezali rhume oyo ebimaka lokola mai. Okoki koyebisa biso ruminant ezali rhume ya kati to rhume oyo ebimaka lokola mai. Te ndenge nayebeli ruminant eza nde bandeke banyama oyo baliaka misuni baa baruminant. Banyama bandeke oyo baliaka misuni babengaka bango baruminant. Oui, comme on a exaucé. Ndeko exaucé aux en classe ni. Nga na silisa. Na option ni? Assistant na vétérinaire. Tolinge biso. Ruminant ezali rhume ya kati to rhume oyo bimaka neti mai. Ruminant ya rhume makati. Ruminant ya rhume makati. Boseki na bandako pe bokangami panzi kasi bosimbake ruminant ezali nango miyo ya mai te to pe ya kati te kasi ezali bongo nyama oyo aliaka matiti kasi après avoir kolia yango apemi muke abimisi yango pe akomi kolia yango lisusu yende babengaka bongo ruminant. Ta ndenge tokomi na suka edition ya mokolo ya lelo soki bosepelaki na yango bopesa bongo merci na Raisi Musa azalaki bongo na sima ya kamera yende abendaki ngai bote bo azalaki bongo assisté na Jires Lutau montage simamaki bongo na Dieu merci Mundele Agneau Mabengo pe Vinifax pona kosukisa tolaka boye biso ana King Mag musali zo sama makasi yango ba jeune tozobela bino po bango babelaki ba mama babosanaki bino ba jeune nde avenir ya lobby kasi pona kosukisa na za ingrate na pesa mbote na bandi minene ya King Mag o na moni bongo ingénieur Chic Ngoma balobi déclarant ya mwana moke baleki Vatal International Achille Makumbo ngana bino to mona ni bongo lobby pesa passage. Ce journal vous a été offert par ONG Service Réussite Internationale. SRI, Facilité.